qui va ça les grâce pour bien na boloko mais Edi Kapen to qui comme ko menace tel matel mebele. Tu penses qu'il va menacer les autres taper dans ngambo? Est-ce que c'est ton nini? Tata wana Edi Kapen c'est un combattant. C'est un combattant, c'est quelqu'un qui a gardé état d'esprit solide. Compagnie bango yango pe bazana malheur ezolandaka bango sur le dos. Mokonza mboka sombi ba bisi ya prison blindé. Bisi blindé donc so bazio ba kotisi yo direction makala ata bosali oh bosala ba miskade po bosala quoi que ce soit et aussi mbali sous-souté. Vous allez se retrouver en prison. Yango moni Edi Kapen tu au père lobby pe bien na kobangelo côté. Je suis un militaire, na kota ki prison militaire, na bimi militaire, na kobangelo côté. C'est un militaire, c'est quelqu'un où il y a ça. Mon amour Edi Kapen, est-ce que tu peux vivre Kabila danger? Mais vie à Kabila, tokoloba vie à Kabila danger par rapport ya ba effet ya mabe oya sali. Ceux qui moutabimi na prison, yo yebili kamouté. Toi tu étais président de la République pendant 18 ans. Vous avez vu comment on a menacé Dr Mukwege. Bah menace est mort à répétition. Est-ce que Dr Mukwege est tombé? C'est un combattant. C'est yango to sengi mokonza mboka la ndela mais to lobby général wana akoyi na poule ya John Numbi te. John Numbi to mokonza a reconduit hier a vimisela qui fonction a lobby kende sala musala ba congolais baganga kiao. O te ndenge nini a reconduit John Numbi mais le John Numbi azawa. John Numbi le azawa. C'est quelqu'un qui a tombé Kadi qui a perdu tous les fonctionnaires nyon sa zongi congolais simple. Ce gars zongi so ndenge tozolo ba général et John Numbi. Soyez les bienvenus notre cher fidèle internaute Bakina sur Bazui Libakou. Il y a quoi l'habitude sur votre chaîne la meilleure chaîne du moment Alvin BAP la voix céleste. Merci de confiance sur vous Rabiso. Ba meilleure vie na bino. Nzambo a battu en 2020 ça bat en 2021. Covid est frappé biso mais tout on dit ma tant que ba nzambi 2021 oyo to mona makamwa bien. Ça me passe sur biso bino ba balinga mboka botunga mukonza mboka basunga fachi beton. Bo simba pe magazine yoka base 2022 to kina ngompe musika. Merci na papa Lomi Lukonga depuis France parce que papa Lomi Salinze Momo qui toko pona bana mboka lisanga Congo lisanga ils a bien parce que c'est une chanson, c'est un message à lancer à tous les peuples congolais bokende na Coco na chaîne Coco L bokende ko kanze mona c'est un message vraiment PCP pona bande na so est bazonyo ko mabande so Congo mobimba yango batu so bolinga pe magazine yoka base bokende pe ko soutenir parce que c'est une chanson qui parle aussi de la réalité à mboka na biso donc kobeta masolo par rapport à l'actualité politique mboka na biso. Je dirais que Robert Albaga qui est se faire soigner en Afrique du Sud. Mais tu vois qu'il y a un trouble sur les camarades à Est pour nous. Edi Kapen plus de 10 ans, 19 ans qui va en prison et Kalatawa grâce à l'événement Fatih Beto Azobi Malibanda. Tokobeta masolo na mwana mboka Junior Belami oh bosengi tel mebele bosenga ngasa invité na ngai liboso ya 2021 yena ya mbeli bino tobeta masolo par rapport à l'actualité politique nyonso le kanaka mboka awa na depuis maman ko pesa ye maloba mwana mboka boni papa mbote ndeko journaliste na sepeli mingi nengo ya mbinga lisuna la voix céleste TV to pesi ba kongomani ba congolais nyonso sika nyonso bazali na mokili to bazali ko yamba kolanda biso mbote makasi ba meilleur ve bonne année et to sengi bango année oya sika 2020 et tomber la biso année 2021 pardon et tomber la biso une année de bonheur année ya prospérité pour tous les congolais tous à la béni année 2021 merci beaucoup. Voilà ce que tu as dit l'actualité politique Edi Kapen bakanga depuis 2001 tant Laurent Désiré Kabila kufaka aujourd'hui grâce à l'événement Fatih Beton azotika mona mboka par rapport sur lobani Edi Kapen tokoloba kobima Edi Kapen eza non événement po toloba ki yango dès l'entrée ya au pouvoir ya mokonza mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ayebaki ke ba innocent baza na prison. Innocent baza na prison, des criminels baza à l'extérieur ya prison ya makala. C'est pour cela moni to bakomi ko sala maintenant échange. Des innocents commencent à être libérés, mais il y a des vrais prisonniers oh tozo mona ndeti politique nambe ndeti Barzaya sur Ubero tous ces gens là. Oh ba général Olenga oh ba sala ba crime belé voilà yango tozo lo ba tous ces criminels là bangonde ba se retrouver na prison. Yango moni Edi Kapen ba gracier to sengi pe merci beaucoup na chef de l'état pour ayoki mbela ya biso ba Congo ayoki mbela ya biso ba parlementaire debout et surtout to senga ki libération ya Edi Kapen notre général aya ko témoigner vérité sur l'assassinat de Mouzé parce que nous les politiciens nous les Congolais to yebi déjà
comment la vérité ba cacha yango ya koboma ya assassinat ya président Laurent Désiré Kabila yango tolobi Edi Kapene quand il est dehors et ça pour ya kobimisa ba vérité mususu poto yo ki pe Edi Kapene lobby à cause la conférence de presse à Koloba à quoi statuer sur la vérité poto za na état de droit chacun est libre de parler nous avons vu ça quand les députés ba kekuta na mokonzi ya mboka ba député ba bandaki ko kende kingakati lokola ba meme ba vandi wana mutu moko Koloba soka lobby ba beti liboko na mesa ba panzani mais ba kei kuna na cité de loya mokonza teli bango miko député ne ça ko s'exprimer voilà l'état de droit et la démocratie oyo to luka ki tata tandi tata to fonna ba muke bele ba tan bele na Congo to ka te ke Edi Kapene ba menacer mais to ki ke ba sale grâce pour bimana boloko mais Edi Kapene to ki comme ko ba menace tellement bele tu penses qu'il va menacer les autres tapé dans ngambo est-ce que c'est ton nini tata wana Edi Kapene c'est un combattant c'est quelqu'un qui a gardé état d'esprit solide 19 ans en prison à Makala. C'est dit jamais vu à Zawana esprit matal solide. Balakisi est même avec sa femme et ses enfants. Matal solide, c'est un militaire. N'a pas essayé le sac au place à Zalia Zolandangaï. C'est un tata brave. 18 ans, 19 ans en prison. Mais au Kobima, Tala Bato et Bazaka Rasoki Bayoki, Bazo interpellé malade. Toyoka qui Alexis Tamouamba quand il était au pouvoir. Bandossé responsabilité à crime ou à Salaki na niveau ya Maniema pour abattre un avion. Na gouvernement belge. Au monde n'enga zoki malade à Wate. Et comme il va AVC, Roubewa, tant Yoki Kaka tribunal international au Congo, TPI. Balamoko Afrique d'ici malade. Ces gens-là, bakokokaka prison te. Ceux qui babandi ko accompagner bango, yango pe bazana malheureux zolandaka bango sur le dos. Mokonza mboka sombi ba bisi ya prison blindé. Bisi blindé donc so bazuyo bakotisi yo direction Makala. Ata bosali, oh bosala bambiscade, bosala quoi que ce soit, et aussi mbali sous-souté. Vous allez se retrouver en prison. Yango moni Edi Kapene, aza mental solide ces mecs-là, ndeko wana kongomani wana aza pena solide abimi. Tu au père lobby pe bien. Na kobangelo côté, je suis un militaire, na kota ki prison militaire, na bimi militaire, na kobangelo côté. C'est un militaire, c'est quelqu'un oya salaki pe tumba monene na kati ya mboka na biso Congo. Libération ya mona mboka Edi Kapene, est-ce que ça peut vivre Kabila danger? Mais vie à Kabila, tokoloba vie à Kabila danger par rapport ya ba effet ya mabe oya sali. Ceux qui moutabimi na prison, yo yebili kamute. Toi tu étais président de la République pendant 18 ans. Au service mboko ndengo bomaki Congo ndengo piyaki ya yo. Wana toche mupanzi. Mais ba crime disa ko bomaka batu ko sopaka makila ya ba Kongomani. Po bokota na pouvoir parce que ezalaki politique ba Rwandais. C'est leur politique. Ya kotangisa ka makila pour accéder au pouvoir. Maintenant ils ont fait ça. Le lo mené komi siko tozong seli bango baton te. Bato ezongeli bango. Mokonza lobaki tango akena mboka ya Afrique d'ici ya Syrie Ramaphosa. Kokuta na collègue na ye ayebisi na ba diaspora congolais ya niveau ya Afrique du Sud que no bobo ça na CPI li solo ya CPI pour CPI bazwa bemba ba memi ye kuna ba vidéo mo solo nyonso nous on va arrêter ces gens là na tribunal international pour le crime au Congo TPI ezo ya tata et tribunal wana e kokanga tous les génocidaires to uti koloba yango na parlement de Bouya Saint Gabriel na niveau ya yolo e kokanga tous les génocidaires tous les criminels na ba oyo baza awa na kati ya moko na ba baza libanda ya moko yango moni panique komi kokota na niveau ya Rwanda panique ekoti na Uganda mais ce n'est que les débits voilà tu es pas qui peut que Azara Soubé Rwanda la Covid-19 pour gagner en Afrique du Sud pour que se faire soigner parce que à l'hôpital la bise la raté c'est là bango que se faire soigner en Afrique du Sud mais quoi que ce qui va dire Azara Soubé Azara sima ya ba guerre au ça maninga est kuna nini ko pesa ba tinyo information dans sur Zolanda c'est net moment Azara Soubé wa tokoloba malade des Covid-19 tata journaliste to meka ko corriger na bandeko bazai ko landa biso malade bandaki Azara c'est bandaki ka na wuti ko soulever yo aw batu wana bazingi toujours pouvoir et pouvoir na bango eza pour vexer les sangs du Congolais pour bakota ba Azara Soubé a beaucoup de sangs de Congolais na maboko na ye même Bitakwira dit ça. C'est quelqu'un oh même à côté na union sacrée oh à na société civile oh à na organisation droit de l'homme moko quelqu'un ko s'adhérer wana eza balier de réfugiés ils seront arrêtés parce que ce qui tribunal wana est installé docteur Mukwege vous avez vu comment on a menacé docteur Mukwege ba menace est mort à répétition est-ce que docteur Mukwege est tombé c'est un combattant c'est quelqu'un à l'ité ko yebisa mokonza mboka na face que non même ici au kosa la union sacrée mais on a besoin de ce tribunal là et juger tous les criminels Azarias malade banda qui est en mokonza mboka lobby ministère il y a décentralisation moni plan na ye ezalaki bazwa ministère wana ya décentralisation pour bakataka Congo bakabola Congo même mokonza ke na Soudaf na mboka ya Johannesburg lobby pas question Congo ekotikala boze la division ya Congo te na pouvoir ya ngati lo wana boluka mutu musu nde akoyaka ngate
Ngata que je serai le président de la République, Congo restera indivisible. Oh, le bas quand même Mobutu. On va négocier avec les diables pour Congo tika la. Mais mon konzi, ya biso a négocier dans Zambie, non diable. Biso to négocier dans Zambie, yé moko likolo. Pon Zambie, yéne le maître des circonstances. Yo moni mo konza sali ba veiller de prières, sali ba. Donc, tozana mo konzi moko a tout quand Zambie nda tindike le biso yé. Ba veiller de prières pour na moka. Yango to lobi Azarias maladi na ye tata e banda ki wana. Tango ayoki kaka ke non ministère elongwe. Azarias alobi te. Awa attention ekomi komata. Akomaki à tout moment va prier ko sala ka balosam. Mais souki wana te na deuxième discours ya mokonzi ya moka. Mokonzi alobi tozo cha tribunal international pour des crimes commis ici au Congo. Mais Azarias alobi ngani ne na zwami. Ce sont des Rwandais oyo bakotaki ba milati ici qui congolais ba komi ba congolaise ba congolais a pire kolekana ba biso oyo ba congolais oyo biso to tikali dimini bango bazwinde monopole ya moka. Siko mokonza kangi bango alobi tribunal pour des crimes au Congo. No moni Azarias ali makale kale AVC zuye wana aka fui décide. Mais tokoloba kuna na mboko ya zali akozwa soin ako se rétablir akoya ko sambaka. Au monde bazwaka un criminel. Même na États-Unis so bakangi gangster criminel bako traiter ye soka azana danger babiki se simaleki à la barre. Bato wana soki bako condamner bango à mort mais il faut ba les gana à la barre. Po ba congolais nyonso na ba rwandais oyo baza mupanzi oyo baza na mayele mabe baye ba yango que tous ces rwandais là bako pasaka na justice congolais. Voilà bongo toki pe que généraux moko boye parmi parce que tu dis que les généraux ne sont pas fatigués à au service de la nation. Mais bon, on se manqué mon Konzamboka par rapport à ce que ça Dieu, comme manqué mon Konzamboka, ce général là, il ne comprend pas. Mon Konzamboka, l'obaki est clair. Soda mon côté. Oyo ngai naza commandant suprême na ye akobungisa akobebisa moral na ye na banini ya ba politiciens. OK ba généraux belo ba kotaka ce sont des milices, ce sont des rebelles. Basali ba mixage ba benga ngo ba mixage yo bazo sala bazui ba rebelle ba kotisi na kati ya armée bazui bo yango tozo pesa mbela na mokonza mboka ata la dossier o eza na niveau ya bunya o tolandi na Ituri ba kodeko ba komi ko senga ka ba taxi na nzela. Nani asali mixage ya ba milicien soko déposer armes aux miliciens zonga civil ou soit zongeli ba activité na yo ya zamba tolandi yo ti na zamba to neutraliser yo et non un milicien abima na niveau ya village to na kati banzela ko senga ka ba taxe ko senga ba mituka banzela ba mbongo wana to boyi yango to sengi mokonza mboka la ndila metolobi général wana akoyi na poule ya John Numbi te John Numbi to mokonza aba reconduire ye avimisela ke fonction alobi kende sala musala ba congolais baganga kiao o te ndenge nini a reconduire John Numbi mais lelo John Numbi azawapi John Numbi lelo azawapi c'est quelqu'un qui a tombé Kadik a perdu tous les fonctions na ye nyon sazongi congolais simple ce gars azongi so ndenge tozolo ba général et John Numbi azonga lokola likili donc soda ya mulungu ozomona ndenge mokona général wana soki akilami tango akilimi bazongi siye na S bande konyoso ese babeleli ba congolais ya kuna balobi te mokonzi ya moka okolanda okozongisa muto te c'est lui qui est à la base ya ba massacre mais mokonzi yebaki pourquoi zongisa ki tala action ke ko sala ko abattre ba hélicoptère congolaise comme mokonzi lobaki de plus en plus armé et zo comme fort et bangisi Rwanda et bangisi Uganda et ils ont utilisé ce général là pour yango moni mokonzi sala kaka ndenga sala ki na minembo comité de crise tozo kende bongo comité de crise et qui na minembo etali ba ibisi mokonzi te minembo yo balimbaka te mokonzi alobiali na longoli nyonso na ministère de décentralisation elongwe ube watikali pamba ndenge moko na général wana comme bayoka kike envahissement ya basoda rwandais na territoire congolais aki wana basoda bakoti mais yo oza siko yo nde général soki ya 33e région bataillon ya kuna comment ba rwandais bakokota c'est que yo na ba rwandais vous êtes ensemble et voilà l'hélicoptère wana elongwe maintenant na bunya pona ko kende kisangani ko sala tout image ba kende ko capturer ça ba hélicoptère moderne ko kende ko capturer ba image to batala si réellement ba rwandais ba soda rwandais na ba drapeau ya Rwanda na mapeka bakotaki et général wana a lancé opération pour abattre cet hélicoptère. Voilà les conséquences aujourd'hui. Président Assali Mena, comité de crise au sein de l'armée, va identifier qui est un général rwandais au Congo, qui est congolais. Donc, na ba généraux ba infiltré qui. Mon conseiller bisaki bango, tozo continuer toujours ko boire ka ordonnance. Tokoyo ka ordonnance ko kitali susu. Na ba nini pona ba soda wana. Tous les soldats rwandais ba kozonga na mboka na bango, ou soit ba kosamba na ba crime oyo ba commettre awa. Mon conseiller bisaki Kagame clair. Tout ça la pont ou mire. C'est Kagame qui a choisi les ponts. Tocha pont entre biso na bino, to coopéraka.
Maintenant kaka bango moko omoni politique ya Kagame akotisi ba soda na ye ala kangi frontière na ye atie baga a sécuriser atie blender bataillon na niveau frontière na ye po ba soda o ya koti bazonga lisusu na Rwanda di po lo bagake non ce sont des miliciens ba Sultan Makenga est-ce que bazala ba congolais ba tuana ba Sultan Makenga ba o banani o yaza na CPI o nani Rwandais o yaza na CPI o ya kenda ko Bosco Tagane o ya kenda ko samba na Guinée Rwanda na CPI voilà ces gens là basala ka politique wana ba koti biso. En tout cas, comité de crise ezokota mon frère, je te dis journaliste aussi les sabamakambu nyonso. Yango moni mo konzazu azu décision. Tozo katana Rwanda Airways wana. Ezokangam. Wana na kopesa yango non si asika pa ba congolais. Rwanda Airways ezokata. Mo konza pesa ki bango faveur. Alobi to sala pont, Kagame ndimi pont. Pont wana ningi koloba ale. Rwanda Airways efungwa. Rwanda Airways komo yaka na ba milicien. Na ba milicien ba kota ki Kinshasa ebele a complicité na le général bakangi na niveau ya Congo central. Mais kasi ba yaki pour ba aider ki ba filtrer ba kota ki ma maboma bazaki ebele on ba ko aider pe armée congolaise. Mais opération ya ba maboma ba badani ba yena ngwa parti ya ba Rwanda Airways bakangi ba espion rwandais awa na hôtel oyo ya Njili awa Apocalypse. C'est clair. Ils ont infiltré ces pays à partir car ndenge mokonzi alobite omoni mokonzi mboka Chilombo yaki na porte ayeli Kagame liboko pembe yaka tika makila ya ba congolais sopanaka tout ça la politique ndenge ezali Allemagne na France les pires ennemis d'hier ba comment ba meilleurs amis aujourd'hui. Tout ça la yango to longola ba divergence to longola makambo passé lokola ba yoka kitendo omoni mokonzi mboka lobi bo union sacrée tribunal pour des crimes commis au Congo na janvier awa président de l'Union africaine. Mais ils ont paniqué, pas Museveni, Azola la tête, c'est pas congolais. Azola la tête, ces gens-là. Parce que tu peux aller sur le par rapport à l'Union sacrée. Mon conseil Fandi a bien nommé un formateur Batu Lukwebo. Est-ce que pour nous vraiment pas Batu Lukwebo vraiment monter les informateurs dans beaucoup? En tout cas, pour nous, na makambo union sacrée, na silisa nanu analyse zanga na makambo ya sécurité. Ba koti saki ba milicien papa, ba koti si bango kitasa mobimba. Tozu déjà information. Na kamine, o eza soki na monga fula, quand o yebi kaka Olive Lem. Na ye ki politique anambe wa komi fazer, akomi ko yunga na partout ndako eza lisusu te. Un fugitif Pablo Escobar te tolobaki yango Pablo Escobar mwenda komolala alala na ngaba mabe alala pa bourgmestre ya oyo kadima na kalamu mabe. Oh mais yo zala ki président sénateur à vie dans ces pays. Comment komi ko kenela la na ba maison communale na ba district yo ko se retrouver na ba monga fula soki wapi. Ozomona ces gens là baza ba fugitif basali mabe na bango moko nde sikoyo komi mal à l'aise. Ba yo ke di kapel libanda mal à l'aise. De baza à l'aise de. Ba yo kana kina SNEL. Ndo moni ba kopika ba kuwa. Bazui ba miliciens wana ba cheche bango na ba base ya SNEL. Lokola ale atundu. Nde PC ya SNEL tata wana. En tout cas, yango na yebisi yo prison oyo ya makala ekotonda batu ebele mais batu ba veste. Yango moni mokonza jugé bon asomba kaka babisa transco ya ba population te masomba pe babisa transco ya prison. Babisa yepe ya transco ya prison siko. Ya blindé soki condition wana direction Selembao donc tu vas aller en prison. Dans mon konza jugé bon pour ayebi ka kokanga batu ebele ba kokanga. État de droit ezokota. Po to kozana ba juge international ba koya o CPI tinela biso ba juge wa makasi o ba sambisa ka makamba yao. Ezatere ba to ba ke desamba ba koya ko sambisa bango. Bango tout ba ko passer à justice. Yango na yebisi yo. Tous ces gens là ba tie bango na ba base ya SNEL. Ba tie na ba base ya SNEL. Allez ba kati biso kuwa. Électricité za la kate. Molili na Kinshasa. À l'opération ba foué bandi. Kaka biso ba combattant de démanteler réseau et bandaki kana parlement ah mutaliboma o yazoli ya biloka bien bo fouiller apa ba carte d'identité to pesi moko la police na biso musala la police abandi ko démanteler lelo ndenge tozali ko loba bo to kebisa na ba kongomani ba congolais nyo salibanda opération fou et réussi tous les fois za démasquer bato ya mabe to tika na maboma ya solo so ozali boma ya solo suki belé lokola bom Marley. Ça veut dire que ceux qui les lots opération fou on est bandana mukili ya Congo mobimba po ba décréter couvre-feu ya grâce à base okolo. Mais c'est nous la base. Tobanda yango na parlement na décision jane mabunda e bandaki wana yango tozolo bakeno biso ndenge tozali atokosungaka mokonza mboka tina suka on va aller jusqu'au bout pour a réussir na kenkena na ye a kotisa a statuer état de droit azolinga esali toye na yebisi yo tango yambi ba député union sacrée yo monite ka tsheli bango miko mutu nyonso kende ko s'exprimer mais na kinga kati na bana ekolo Pablo Escobar eza Néhémie Moulania eza Kabila soki Néhémie alobi Pablo Escobar alobi c'est fini bino nyonso iyo okoti na ba biso voilà par rapport à nomination de Batu Lukwebo
nomination Bahati Lukwebo comme informateur tolobaki yango moni ba congolais basaka ba chitateur tant mokonza mboka yambi Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba bakomi kotindika na ba réseaux sociaux non Bahati Lukwebo baza délaissé Bahati Lukwebo basali déclaration que non yé aza diminuer mokonza mboka isolé mais Bahati Lukwebo lelo nommé informateur mais toyoki lisu bakomi koloba te informateur il faut la nommer ordonnance présidentielle ma papa toza na mboka nini Kabila nommé Christian Mwandote les papas là les vieux Mwandotim pas Christian les fils mais les papas anomaka ye na ordonnance nini bapesi yo eza musala bapesi yo ba confier kende ko luka majorité ça n'a pas nous avons pas besoin de ordonnance présidentielle c'est clair mais bango bazo luka ba mema biso na ba haute violation tout ça 309 députés je te dis 309 députés monani wana donc même Bahati Lukwebo azo kende ko sala musala moko déjà mon compte déjà balisé terrain c'est fini mais bande ko zo bagate Bahati Lukwebo na crédibilité te ya za l'informateur peut-être ba jouer parce que ba moni ya ba député belé yango ba jouer Bahati Lukwebo c'est une force. Bahati Lukwebo c'est une force dans ces pays. AFDC en tout cas ceux qui ba congomani bazo lo bakeno ba mususu surtout ba voisin yanga mbona po tozo landaka surtout ba Claude Machala ba tata wana ba tozo benga ba jale lo moni ba eza bango baza lokola ba shegi avesse nde bato ba beta matolo na ba ville bango siko ya lix ya veste alati veste wana mozo mona kaka sima shadak sima ya nani do ba suka na ba mantelo ya kosakana te tolobita na bino ekoki bokende nanu na maki tolo ba biloba lo ba wana ba racontage Bahati Lukwebo c'est une force mokonzi ako écarter force mon côté pour azana besoin ba force wana même Bahati Lukwebo même Jean-Pierre Bemba c'est baza ba force il faut ba ya kosangana naye pour avant de sa vision naye le peuple d'abord yo ki mokonzi nenga lobi na c'est mutu mon côté asali trahison nenge boya mutu mon côté asali trahison mutu mon côté bo sali ndé terrain ya peuple ndé primé pour mutu a voté ki bino eza kingaka tete mutu a voté ki bino eza biso peuple congolais. Ça la bonne intérêt à peuple. Voilà. Quand la logique aux anangwana, mokonza mboka bengisi ba député ba fani ba zatel mais belé ba député ba kona to mona kina ba image ayebisi bango so ba pesi bino mbongo boli yango mutu intimider bino te boli yango mais bo voter pour na biso. Komona ke mokonza mboka a bengisi ba député ne so ko sur la autour d'une table pour intérêt peuple congolais ko lo bani par rapport à ça. Mon conservé avant d'ici ba député pour causer causerie morale pour l'intérêt du peuple congolais. Kasi lobby les 5 ité. Lobby ne sombela ya masolo. Place Janine Mabuna na Dubaï ko piquer crise pour na libela. Ako wana esili donc arrêt de mort. Parce que hier il y a qui na mission na Assemblée nationale, mission échouée, azu crise cardiaque. Ozomona yango tozolo bana ba roubé wana ba ni ce sont des Rwandais na lobaka na yo. Ba yaki na mission moko bien précis, même ba l'exit en mémoire. Ce sont des Rwandais, des étrangers, des Zimbabwe, des Burundais, des Ougandais. Ba yé na Congo ya biso pona ko sala kaka mabe ko nuire. Exemple cas Vital Kamerhe. Toyo kanya tozo kene élection, état de droit, démocratie, pas de vol. Mais yo comme boyembala moko di état cabinet mbongo. Mo solonio sa kesa l'état. Otongela kabasi banda ko eza politique à l'étranger te. Kasi yango ete tisekela banda ko lo bana bafangi dio. Soki ba sololi Kamerhe pesi mokonga lobi ça, lui c'est un Burundais. N'ayez pas confiance à ces messieurs. Mais le lot tomoni yango te. Yo yeto ça l'état de droit, toza ba mi. Toyi bate. Au pomoli mo sola l'état tala baso de mouté, sali soki 2 ans. Programme à 100 jours so de moutons. Plus de 2 ans. Il a saboté les actions des chefs de l'État. Il se retrouve en prison. C'est ça la politique des étrangers ici. Bango ba yakop, aya zo mbongo na ye, atoka mais au moni ba député ba ye na union sacrée, ba comprendre l'intérêt à peuple. Tous les députés ba AAB, ba ACC, ba ye, tous ces gens-là, ba ye ko répondre présent na invitation à chef de l'État pour les 5 qui a lobby bureau et définitif ezokota. Bureau définitif donc informateur Bahati Lukwebo tanga azokota na assemblée. Ezaka non moi clique moko ya ba marionnette inde ba kotika la wana. Biso siko tozi majorité absolue mais majorité écrasante. Président Simon Mboka ya Ngwika Sanji mona kya nini? Makile Gangi ba congolais. Il est congolais. Il est congolais. Makile Gangi te que non comme Kasaye nde baloba mais Makile Gangi comme congolais. Il est congolais comme tous les congolais, Makile Gangi. C'est Bolimbisi. Bon, Tokoloba. Tokopé sa message boy. Omoni Mokonza Mboka, quand il a dit l'union sacrée, ce n'est pas qu'il a dit que non, il a pardonné tout le monde. Tolobaka a pris ses amours qui étaient. Ceux qui ont eu Saint-Jazin, qui le paient à Salaba crime, ma bien à niveau ya Kassai. Bazuye, jugé, condamné, et dit qu'à peine 19 ans en prison abimité. Abimi, le problème est que conscience y a Congolais des zonga.
bon respecter congolais pour mon konzamboka lobby na kekena na nga na mandat na nga nazo lité pour na vie ya ba congolais. Donc bango ikasage babunga kinzela na politique ya étranger, i politique na me Pablo Escobar. Oya kotaki na koyepe na kopesa information muke. Alinga kima na niveau ya sakanya na soki Zambi. Omoni makambo esukeli. Ba kongomani balamuki na tango balobi oh toyoki information alinga bima bazeli anerté bazeli la police te bango babimi na nzela kaka na boulevard wa linga ya alekela ale bapine moto ezopela koya kokota jipidi ye moko se sentir que non c'est fini pour moi fonala la kana ba commune na ba district esili tribunal international. Voilà, entreprise privée moi si na epé maman Olive égal na dame moko bakangi kuna ndenga ya Congo central. Voilà. Tu es peut-être sur awe kanga par rapport à entreprise également. Ils ont que négocier la malembe ba entreprise wana. Ezolimo. En tout cas, tokosenga na ba Congomani o bazaki na misala kuno nous sommes à chômage. Bosala ba demande d'emploi na Ogamani. Société l'État beaucoup futa ma bien. Beaucoup na égal les a société moko donc tortue morale. Tokoloba babandaki koloba te. Mon konzamboka aza tribal. Mon konzamboka aza même beaucoup plus tribalisme. Tribalisme abimisi edi kapen. Kabila c'était Katangé non. Oyoki muya monenga lobité. Kabila zaki Katangé soit disant. Mais comment atika Katangé lokola edi kapen en prison pendant 19 ans. Comment zui muyamo kobeta ye même ba minduki makolo nyo sebukani. A combien napti na Katangé Moïse Katumbi. A frôlé poison na banzoto na niveau ya tribunal ya parquet ya Lubumbashi là-bas. Non, moi je suis Katangé. Mouyamba lobi non, c'est un Congolais. C'est un Congolais, il respecte tous les Congolais di kapen libanda. Toti mentalité wana ya ko inclika na ba Congomani que non, il est tribal wana lokuta lovunu lokuta et di kapen ce n'est pas un Kassayen libanda. Et tout le monde ba tu le quoi aujourd'hui informateur n'est pas un Kassayen. Il faut te préciser yango. Yango to lobby société égale les autres qui négocient frende malembe zolim. Et kolimo na ya poilu so leki yo za journaliste kende kotal. Et za musala za soute kuna vide. To le kakawana vide. Donc société on ezo kende kolimo malem pour ezui solo ya l'état plus de 42 millions de dollars bazui na caisse ya l'état na BCC bake ko financer une entreprise ya mwasi ya président de la République. Est-ce que ezalaka na mukili nini? Ce que ezalaki maman Denise asali yango chilomba ko za mwasi na prison. Ce qui n'est pas na moment où maman Denise a la entreprise moko azui mbongo ya l'état na banque centrale akende kocha na société moko sala ka Thomson soit disant chilomba ko cha mwasi na prison a esa justice a lelande la condamné mais Kabila tika Olive na 42 millions ya BCC akende ko financer ka nini ale yango to lobby société wana ezokende kokufa mokonza mboka lobi Hollandi déclaration mokonza mboka ya veille à fin de l'année alobi exonération o banini tout est effacé oh zalaki mwasi ya hôtel exonération wana ofuta ka importer nyo se longwe parce que bango bakokoka kofuta ka papa kwa l'état te po bakangi bango déjà place au mbongo be ba message na vol c'est ça. Voilà tokomi pe na suka émission na biso c'était la dernière question pour na suki ça tobeti maswali no sacré tobi no sacré kasi mwana mboka Martin Fayulu lobi union sacrée yango kaka juste deuxième grossesse ya couple FCC na cash par rapport à ça pour répondre ni atuka ngai na mesana ko finga te batu na télé to na caméra mais tata wana za zelo monde to ba Fayulu zelo il est bien terre lui vraiment il montre sa capacité omoni yango omoni to Hollandi Boketu premier lobby te akotikala ka kozwa pouvoir te tatao mais Boketu premier là en Europe il a compris même lui là-bas oya mesana ko finga ko il a dit il a confessé devant les médias na monia que tato akotikala kozwa pouvoir soki yo zalaki président eloko nino yo linga ko sala pour dégater crise actuelle voir Lombazo Kende il y a linga mais mabiso que non élection anticipée de tous les niveaux élection anticipée de quoi président élu avec mandat de 5 ans donc une élection anticipée à tous les monde na 2 ans donc pour lui il faut violer la constitution ce qui n'engeni soit disant pour la muka oza baluka tout ça yango omoni bango nyo ba vide ba mama Eve Bazaiba banani tout ça ba Bemba Jean-Pierre tous ces gens là ba lobi ah non mutoyo ce n'est pas un Congolais tu comprends que non ce n'est pas un Congolais ba dégager directement ba dégager ba région de maintenant union sacrée o esangisi ba Congomani na ba Congomani o baza na état d'esprit congolais avancé yango to lobi yango voilà ndeko junior belani to mo suka émission na biso ceux qui ba ndeko ko retenir quelque chose na passage na yo na chaîne na biso ba retenir ni ba retenir union sacrée yango yeye union sacrée avec 309 députés majorité écrasante le non absolu PPR d'Azawap FCC Front commun on est comme 4 FCC na ba Renaissance na ba FCC renouveau en tout cas à cascade yango to lo ba FCC Keba na landaki ndeko nanga
moko na niveau ya Irlande yebsinga yo FCC Keba yondo panze loko anga bi oui FCC Keba e panzani yango moko sanke to bezata la so rocket na kingakati bani amakuna batikali ba ofele na kingakati lion ye moko ngando ye moko madesu na ba pomme nyonso ya olive yango moko ezo kauka kuna to moni ba image wa to ebite soki ba image ezo zo ma par satellite mokonza koti si Congo na Goa chose ya munene ya ngwana dernière carte ya Donald Trump avant son départ Goa yango Otokozo ndakala awa to tchena ba bateau et États-Unis américain aller ndakala ya Congo voilà l'avantage sans payer l'impôt c'est ça l'intérêt du pays au Congolais ba ko retenir na kekena la Chilombo il va pas faire tout parce que ce n'est pas un dieu makotaye nzela zela o ya kotika oya koya kozongisa biso na théâtre tata voilà ceux qui bande wa sepeli na yo ba ko ta contact na ba ko ton numéro de téléphone numéro de téléphone des plus 291 02 47 120 plus 291 02 47 120 to pesi bino bande bande konyoso mbote surtout congolais ya Ituri ndeko na ngana Ituri alanda kingai akoma otindela nga ba actualité ba message na niveau ya Ituri na sepeli na yo na bunya atuka umelo za kongomani ya mayele o comprendre que besoin invité na ba rwandais pesa kanga ba actualité wane ko sala nga bien ba congolais na bunya na Maniema na Butembo na Lubumbashi na niveau ya Kolwezi ba kongomani bo bloquer ba congolais ya mojambo ya niveau ya loja na pesi bino mote makasi na ba congomani na libanda bozala na soutien ba congolais bazana niveau place Kabila azali soki boyoki alinga cha likolo pa pine na nzela alinga cha pine na nzela ti to kozwaye na tribunal international ezokotawa kepe merci ndeko Junior Belami merci na mpe bozona na biso eza magazine yoka base ba komata baza teleme bela to pesa bango valeur parce que ne bango babunda pona ekolo pona mboka bazwa pe dossier tenti sekedi wa mulumba yango biso magazine yoka base to tika te to kenango likolo 2021 oyo bino pe bato bolinga mboka na biso Congo lisanga nzembo ndeko na biso lomi lukunga boke na chaîne Coco L merci beaucoup c'est un message fort pour le peuple congolais merci za magazine yoka base on se retrouve au prochain numéro toujours c'est le mona à notre commande moi la permet de lobby bye bye. Le temps passe, elle ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout c'est fort avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, à quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme.
À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende Moninga tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Mari si akena ye misa mungolo tala tango ebebi ye. Papa de baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Po tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Uze Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te. Tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te. Abangaka peleki te. Abangaka moto mbongo te yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka amemaka moto nyonso moto nyonso tango ekoleka lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema lengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Lengela bomoi na yo. Tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomoi Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato bakokende. Tango eza koleka. Nalela mpona nini nalela mpona nini. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Le temps passe. Alvin Ebeya tala tango ekoleka. Tala tango ekoleka. Nabongisa bomona nga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini natangisa makila na boma bato mpona nini. Soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini. Soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka. Le temps passe.